toyoki sango ke Mangwele eye tomoni yango nanu te mais toyoki ke Mangwele eye bon tomoni pe bato nanu babandi kozwa yango te mais déjà le fait que balobi ke Mangwele eye tosepeli po bokono etungisi bato mingi bato balembi ba confinement bato balembi ba masque na banini soki Mangwele eye et que Mangwele wana ekosalisa po bokono oyo esila bato bazongela bizaleli na bango ya kala tozongela vi na biso ya kala tosepeli na biso problème eza te tokozela tomona basala Mangwele bato bazwa Mangwele tomona résultat ya Mangwele yango par rapport ya bokono soki Mangwele epesami et que bokono esili bato bazongela bizaleli na bango ya kala tokosepela na biso Mangwele eza na problème te tosepeli nini toyoki ke Mangwele eye tokozela na biso tomona nanu résultat na mais biso ngai tant que population naza pena d'accord nango te mais pona ndima keza ba vaccin ya solo o ezoboma biso te de ce qu'il faut chef de l'état na gouvernement na eba banda kozwa yango mais lobi te ke naza contre bango mais ndimi bango ki ba nango po biso peut être la confiance wana ya kozwa yango. Quant à moi Gabi Ndalambu na kosenga ke ba peuple congolais tous un vaccin pour être tous se protéger pour ce que kufi histoire na abu pia eza bien pour na biso ba africain pour na ba européen pour na ba américain pe pour na ba congolais lisusu et plus en plus pour que dégâts et até eza d'abord eloko moko malonga ya bien oyo ba chercheur ya monde basali na ko sepela eleka na moto nyonso azo yango au moins tokozala na prévention contre la pandémie wana c'est ça le résultat tout ça les langues to quel sou wapi hein tout landa tout c'est liké na o bango ba trouver comme recherche